Rendez-vous d'excellence, information et à temps réel, Mbunda Ekolo, magazine d'actualité, Botala Yango et Badi Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, la conférence de fidélité Oyo, Bopé Sakabisu. Avant de faire l'édition de la mission, comme d'habitude, on va faire Sabino, sommaire, grande ligne, vous allez composer l'édition de la mission, Yamokalelo Boye Baké. Nombre de déplacés est commis Ebele à la République démocratique du Congo, des occasions pour le chef du gouvernement, à mettre en place la HCRP, le système des Nations Unies pour assistance et à la culture pour besoin éléments. Le premier intérieur de la défense, qui présenté officiellement devant la police de défense, FARDC pour besoin éléments aux personnes vivant avec handicap. Dans ma chef coutumier, qui situe une ambassade de la France et les États-Unis d'Amérique. Moteliste sous polémique et Bozali Ebele contre la négative Fongoli, édition la mission d'un élément au Boye Baké. Réunion Mounene et Salema qui la primature, dans ma ministre Ebele la cadre de Koluka Kobomisa, situation sociale, il y a ma Congolais d'un élément au Yamolamboka Benjamin Kilunga. Neko ya Congo, Boye Baké, Ezalaki première réunion Oyo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, à Sala, la cadre du comité de conjoncture et économique. Depuis à côté là-bas affaire abetaki masolo ebele lokola kovandisa dollar kokitisa biloko oyo et comme cher surtout pendant de la ménagère. Premier ministre aseri na ministre ya budget na finance bala kisandenge masolo ya finance publique eza kotambola surtout ya fin juin 2024 pour esalake bazwa force ya kosala kitoko. Des circonstances heureuses au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays. Nakati ya réunion yango, ezalaki pe la participation, il y avait pas en charge ya plan, ya budget, ya finance, commerce extérieur, ya industrie, na ya portefeuille pe, tomonaki pe présence ya gouverneur ya banque centrale du Congo yango pe biso. To fuli bangoka comme kakosa pe. To betisi kakambonda. Nombre de déplacés dans la République démocratique du Congo est commis vraiment élevé. Il y a une occasion pour le chef du gouvernement. Madame Judith Suminwa Tuluka Azatan, il y a discuté avec un représentant des réfugiés, la coordonnateur, il y a agence et système des Nations Unies pour que l'assistance et la TikTok avec un pacte idéologique élément signé Wilfried Samba. Nekonanga Congo, Boye Baké déplacement Ebele, la population de la République démocratique du Congo et où mérite déjà presque plus de 30 ans. Les lots est commis déjà dans plus de 7 millions, il y a pas déplacé. Pas si Oyo et Zakosenga, ma solution Boko et Zoman. Nayango, Bondi Belanga Ike, la première ministre à 8 ans, Yakoluka Koyeba Nili et Segeli Basala. Parmi les humanitaires Oyo et Sengeli Batia Poua na assistance Eza na HCR représentante dans la République démocratique du Congo na chef du gouvernement Basolo Laki. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'a que trop duré et qu'il doit cesser. C'est de trop.
Donc, ce que j'ai répété avec la Première ministre, c'est que l'OHCR est prête, lui tend la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prenne fin. Kaka na occasion ya mukolo wana, les coordonnateurs du système des Nations Unies en charge de l'opération humanitaire a comprendre que eza kosenga même na ba opérateur ebele ba kota likambo oyo po nyonso ezala kitoko. Imaginons ce que c'est, 40% de la population d'Ituri est déplacée, plus de 30% de la population du Nord Kivu est déplacée, plus de 20% de la population du Sud Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits. J'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs, puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à peu près un quart. Awa ezako senga kaka ba solution moko ya makasi, donc la première ministre aza obligé ya kosala nyonso po masolo ezala malamu avec impact na idéologie yango pe biso tobetisi kaka mbonda. VPM intérieur Molamboka Jacquemain Chabani a été présenté officiellement devant la police nationale congolaise pour Akumbela Masmusala avec impact na idéologie aux éléments signé Papi Mateka. Mwana Congo ndenge kaka boza komo na pe koyoka ambiance oyo boyeba ke eza koleka na lopango ya commissariat général ya la police nationale congolaise. Ezalaki cérémonie officielle de prise d'armes. VPM ya intérieur Mwana Mboka Jacquemain Chabani devant ministre d'État ya justice na ba élément ya la police nationale congolaise oyo bazalaki rongé pour le kopesa ye ba honneur oyo esengeli. Ezalaki occasion ya présenter officiellement les patrons territoriaux liboso ya la police. Après Kobeta Masolo, il y a rapport mensuel ya cadre de la sécurité. Jacquemain Chabani apesi le kumu na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezalaki pe occasion pour naye ya koloba makanisi oyo azalango po na la police nationale congolaise. Vibrant hommage à son excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour avoir permis à son gouvernement de consolider les acquis en vue de l'avènement d'un Congo uni. Mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. Masolo ya sécurité à population yangonde eza priorité majeure ya mandat na ye. Mwana Mboka Jacquemain Chabani aza ko promettre ya kosa ba service ebele maele pour que contrôle ezala makasi ya kosala po na kobundisa banditisme urbain oyo tobengaka kuluna. Il est impératif de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et d'améliorer l'action judiciaire afin de garantir une meilleure sécurité à la population face à la criminalité, au banditisme armé et au terrorisme. Cérémonie oyo ezalaki ya liboso po na VPM intérieur tomonaki pe ba présence ya ba autorité ebele lokola Mwana Mboka Daniel Bumba gouverneur ya Kinshasa na ba autorité ya la police. Cérémonie esilaki na ba cadeau oyo ba pesaki na trois éléments ya la police ya roulage po bango nde ba distinguer na misala na bango kitoko oyo ba uti kosala yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Toujours le cas de la présentation, il y a pas ministre qui aussi première face à face mon collège dit entre VPM ya défense na au commandement militaire armé la Kakopolo et là qui occasion pour le Molamboka Christian Chiwewe a présenté la patrouille à Sika défense nationale situation générale il y a armé oyo azako mundama conflit la partie est il y a République démocratique du Congo et signé encore Papi Mateka. Ndeko ya Congo botala cérémonie oyo kitoko na état-major général ya FRDC na Kankokolo. Ezalaki ne présentation officielle ya VPM ya défense nationale et ancien combattant Mwana Mboka Gika Bongo Mwadia Vita. Na bokutani na bango oyo ya liboso na bakade ya haut commandement ya FRDC, les chefs d'état-major ya FRDC, les généraux d'armée
Christian Chiwewe asalaki présentation mobimba ya fonctionnement ya forces armées ya République démocratique du Congo esika wapi chaque officier supérieur azwaki pe occasion ya kosala état des lieux ya secteur na ye oyo aza kotambusa situation sécuritaire ya République démocratique du Congo mobimba elobamaki na bokutani wana oyo ezalaki na présence ya vice-ministre ya défense nationale et ancien combattant mwana mboka Sami Adibango Awusu. Parmi ba défis oyo esengeli balonga VP ya défense mwana mboka Gika Bongo alobeli mingi kozongisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo kotala pe ba loi militaire ba formation ba unité na ba makambo ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke FRDC akoma lisusu makasi yango pe biso tobetisika kambonda bango bazali ba champion na masolo état social à la carte ya République démocratique du Congo ezali bongo fondation Jonathan Sangou à travers FJS Devise yeba que vous allez contribuer dans 500 fois congolais par jour et pour permettre la fin de l'année au Sekola Kitoko et le dans les mots de éléments au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégé, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sangou azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS devise, nan 500 fois ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou, ba fete kitoko, vula oyo e utiko sila. Nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati, to komi ko pesa mbongo chaque jour. Nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa. Avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele muta omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebomba ma ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde na moni ekende bien ebongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangou congolais animio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. Procédure, il y a opposition, il y a parti IDPS pour le Bazali aux affaires donc Bazali à pouvoir. Et puis, qui est Bazali à l'opposition, langage c'est le peuple d'abord. Mais depuis ma côté la pouvoir, est-ce que le peuple d'abord est un slogan, mythe ou réalité? Tous en réflexion au Yambonda et le magazine d'actualité. Ndeko ya Congo, bondi melangai ke actuellement awa la République démocratique du Congo toyebite soki eza ata na Congolais moko tope ata na moko ya bandeko ya IDPS parti au pouvoir akoki kotombola mosapi tope kokoma na statut na ye ya Facebook tope kozwa courage ya koloba ke le peuple d'abord eza visible awa la République démocratique du Congo. En tout cas ata moto moko te akozwa courage ya koloba yango awa elakisi ke le peuple d'abord ezalaka nango kaka slogan phare ya IDPS parti au pouvoir
tango bazalaka na opposition. Depuis bakoma na pouvoir, maloba wana ya le peuple d'abord ebunga na mbebo na bango toyebi te soki majorité na bango oyo baza ko gérer mboka baza vraiment conscient ya koyeba ke babungisa repère ya kopesa peuple oyo anyokoma esengo po Kongo ya lobi eleka ya lelo. Bondi melangai ke kotala ndenge masolo ya détournement ya mbongo ekoma kosalema en cascade oyo kaka bango la pouvoir baza ko dénoncer eza déjà kolakisa pasi oyo bakotisi lisusu na peuple congolais. Ya koyeba ke ko dénoncer eza eloko mosusu mais kokanga pe kopinir bango eza pe eloko mosusu. Kolobaloba oyo ba membre IDPS baza kobetisaka mbonda na ba media po na ba sujet ya ba détournement eza kobebisa image ya gestion ya mboka la pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo toza komona na misu ebele ya ba congolais baza komituna ba question soki pe ezali volonté ya mokozi ya mboka to pe eza kozanga autorité ya kokwaisela batu oyo baza koboma lisusu ba congolais. Ekomine tikaka ke ba congolais baza ba victime ya ba frappe ya ba membre ya IDPS. Est-ce que ezaka kande ba frapper ba contre le pouvoir tonini mutu ako sabinote peuple congolais azako se retrouver te lelo soki okei osombi biloko prix mususu lobi okei prix mususu zando apamba po tokende transport 3000 siko en tout cas vraiment oza posa tokufa to nini ba détournement oyo ezako salema na mboka okoyoka kaka ba chiffre lokola 10 millions de dollars 100 millions de dollars pene ya milliards de dollars américains. 37 ans oyo IDPS awuti nango na opposition ekobeba kaka na madame bale oyo bazui misala pe na mboka ezate dollar c'est komata chaque jour. Et bongo soki okei na ngamba bawenze kula kutu koloba na yo te. Dollar ezonga na 9000 francs. Miso dollar na posa 10 dollars ezonga na 9000 francs. Dollar ezonga na 90. Donc ce miso ezawana dollar ekita. Même premier ministre azonga sa dollar na to ya 90. Maintenant on peut exemple. Montre comment tu as ba fantaisie. Montre au kato bana so montre na prix de go 1800 francs. Mais na ministre montre comme na prix de go 5000 francs. Tant on yo tela muto ata 7500 au mona muto azokende. Donc bénéfice exacté. Mais tant au dollar ezaki na 90 tozala ki bien. Mabe ekomi ebele koleka bolamu. S'il vous plaît, en tout cas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yeba ke yonde ozali goro ya ba institution ya mboka. Yonde to votaki zwana nu ba responsabilité na yo na maboko po. Oyo toza komona yango te o to yebaki to kozala pouvoir ya IDPS. Peuple aza kolela. Eza continuer na passe pona nini. Gouvernement nyonso ezobima baza na bato oyo baza na capacité ya ko maîtriser to ya dollar te, ko changer vie sociale te, économique te, développement ya mboka nyonso ekufi même kabila sali boite. En tout cas mukwa ndombolo Fati Beto libanga. Papa nyonso mboka oyo eza nde yo Fati. Yo fo solola, papa zo solola te to kemba mabe. Yako kamwa ezake ba congolais baza mingi ba patron ya ba église de réveil ba tradi moderne na ebele ya ba parti politique nyonso o esikali lokola ba société ba supermarché ba banque ba entreprise ya ba construction to pe ya ba assurance ya ndenge na ndenge okomona ezaka ba étranger souci pe mawa ensemble tozo ba responsabilité po kotonga Kongo ya lobi eza oyo tokolona lelo yango pe biso tobetisika kambonda. Badepite ya Congo Central baza kobetisa mbonda ke malembe basoda Angola baza kokota la territoire ya République démocratique du Congo mingi na lukula kutu basi base militaire bango kuna bayebisi mo mboka Vital Kamerhe to azongo en considération la kati ya Assemblée nationale. Mwana Congo boyeba ke badepite ya Congo Central babeleli po vigilance ezala nyonso esalemi liboso ya président Assemblée nationale po na likambo oyo etali sécurité oyo eza sous tension la province de Congo Central ndenge basoda ya Angola baza déjà komema badésordre kuna na lukula. Selon badepite oyo basoda ya Angola
bakomi kotia ba désordre na mabele ya République démocratique du Congo na esprit ya kolobake baza kolanda barabel ya Front de Libération ya Kabinda soit disant que batia base na bango na mabele ya République démocratique du Congo na frontière ba député pe ya Maniema bango pe bayaki kokutana na mwana mboka Vital Kamerhe po na kolobela ba représentativité na bango oyo eza kitoko te na ba institution ya mboka basepela kindenge le président ya Assemblée nationale ayokaki bango kitoko po soki ba mise en place misusu ya sika eselemi babosana lisusu bango te pona kosilisa ba député ya Maindombe bango pe bazalaki wana me baza ko regretter ndenge baza ko beta kara ya ko assister ba famille oyo bautaki kozinda na ebale le 10 juin eleki et surtout que ezalaki plus de 100 personnes mokoka oyo bakufaki na ebale entre Mushi na Kwamute pe 10 misusu entre Mushi na Biangala kaka na occasion wana ba profiter pe ko féliciter implication personnelle ya président Assemblée nationale po aluka solution po na ba déplacer à Kwamutu oyo lelo baza ko vivre la situation moka souffrance en la ville province ya Kinshasa après koki mandenge ba mabondo baza ko boma bango na ngambo na ye mwana mboka Vital Kamerhe animi ko sala nyoso ya kotina batu na ba province wana nyoso po na ko permettre ba député basala musala kitoko na ba communauté locale pour que bazwa occasion ya kosilisa ba conflit ya ko proposer ba solution moko durable na bureau po Assemblée nationale à kota avec impact na idéologie pe solution makasi ezoma la problème nyonso yango pe biso tobetisi kaka bonda. Vous avez la besoin de faire des activités il y a politique, il y a mariage, il y a anniversaire, il y a église, tout peut sa confiance dans mon école, agence, parce que professionnel des médias, pour ça, il y a un reportage purement professionnel, peut-être que la chaîne partenaire est bien à mon école, magazine d'actualité. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Communauté ya espace ya Grand Équateur baza ko senga kiti ya présidence ya Sénat ezala maboko na bango kutu baza déjà ko senga la etake ba notable po baluka ba décision mo ya kitoko epesa mala demande na bango to da élément aussi Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo bondi belanga ike bande kona biso ya Bangala balali pongite baza kaka ko multiplier ba effort po géopolitique ezala respecter souci eza semoko Yako Luka Kotia, Mongala, la poste ya président ya Sénat. Banotable ya Bangala, Babeti Masolo Oyo et pas un sénateur. Jean-Paul Bokechu Oyo, Asa Eli, ya IDPS la province ya Équateur. Message et Okani Kitoko avec impact na idéologie. Mandat passé, l'espace Ngala ne s'est pas retrouvé. Raison pour laquelle nous sommes partis voir notre président Ngala pour dire, comme le chef avait promis qu'on doit corriger les erreurs. Maintenant qu'il y a trois déjà des institutions, il ne reste qu'une institution. Raison pour laquelle nous réclamons qu'au Sénat s'assoit, bien sûr, quelqu'un de l'Équateur. Je voudrais simplement ajouter, le Grand Équateur, c'est l'espace Ngala constate que le président tient à corriger ce qu'il a dit dans son discours.
Mais les Français disent la répétition est la mère des sciences. Banamboka, lokola lisanga bongangana Omer Egwake, bakani kokutana ba leader misusu ya Équateur po nyonso eleka kitoko yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Ma personne vivant avec handicap, bazalaki liboso ya ambassade ya France pour dénoncer hypocrisie ya mboka Emmanuel Macron ndenge baza kopesa ba arme na Rwanda pe na M23 pour boma ba Congolais et surtout qui a participé à mazali que nous sommes allés comme ça to ya ba handicapé à la République démocratique du Congo. Mwana Congo botala bandeko na biso oyo bazala ba handicap boye liboso ya ambassade ya France basali suicide po baza ko condamner mboka ya Emmanuel Macron ba complice oyo baza ko pesa ba mandoki na Rwanda po aboma ba Congolais na partie est ya République démocratique du Congo. Mabenyoso oyo eza ko sale makuna bondi belanga ike eza lisusu ko bakisa nombre ya ba personnes vivant avec handicap pe na cadre ya hypocrisie bango kakande baza ko bemela biso ba soi-disant vaccin contre poliomyélite. Nous sommes venus à l'ambassade de France pour dire à Kagame et tous ses soutiens occidentaux, à l'instar de la France, de se retirer du sol congolais. Le chef de l'État effectue beaucoup de voyages à l'étranger, à la quête de la paix dans l'Est. Toutes ces dépenses pouvaient aider les pays à améliorer le social des Congolais. Aujourd'hui, nous voulons que toutes les terres conquises par l'ennemi, à l'exemple de Bunagana, soient libérées. Les sociétés françaises n'opéreront plus chez nous. Nous ferons tout pour les empêcher. Bandeko oyo basengi na ba décideurs congolais basala nyoso po kimia ezonga la province ya Nord Kivu pe partout awa la République démocratique du Congo yango pe biso. Tobetisika Kambonda. Toujours dans le cadre de la manifestation, boye bakeba chef coutumier ya 26 provinces de la République démocratique du Congo ba otipe ko sala sit-in liboso ambassade ya États-Unis pour le dénoncer complicité na bango face à agression au esa koleka kuna la partie est ya République démocratique du Congo dans un élément au signé Wilfried Samba et Yannick Kalosu. Neko ya Congo bondi belanga ike ba chef coutumier basalaki siti liboso ya ambassade ya États-Unis d'Amérique babandaki na gare centrale souci na bango ezalaki ke baza contre ba étranger nyoso oyo baza ko soutenir ba M23 na ba Rwandais po ba bomba ba Congolais na mabele na bango moko gende bazali sima makambo nyonso bitumba nyonso tozali nango na kati ya pays na biso ba Américain bayebi. C'est pourquoi tozokende ti ambassade d'Amérique lelo balongola batu na bango qui met côté bondi belanga ike bazalaki vraiment déterminé et surtout que eza ba chef coutumier ya ba province ebelende basanganaki komanda boulevard du 30 juin na ambassade ya États-Unis po bazo ba réponse claire à rapport na mémorandum na bango oyo batikaka déjà une semaine passée. Nous étions ici il y a déjà plus de 2 semaines pour déposer un mémo interpellant les Américains suite à leur soutien envers Kagame et les terroristes du M23 qui agressent militairement la RDC depuis des décennies. Alors, nous en avons assez. Au monde, le Congo est le seul pays qui a été créé sur base des tribus, disons, des chefs de terre, des chefs coutumiers que nous sommes. Malgré l'absence de diplomate américain à l'ambassade de Bango, le chef coutumier Basalaki, quand un message dans l'air typo, n'a qu'à exiger que l'on emballe moko, il y a des États-Unis, n'a pas tout oyo, batako soutenir les rebelles M23, n'a pas parlé de Bango, il y a Rwanda. Soki Tshisekedi azana nyongo na Bango, biso nde batata Tshisekedi. Baya koyebisa biso, biso tokende koyebisa Tshisekedi, afuta nyongo wana pona kimia ya bana Congo. Toza besoin na kimia na bino pe boza besoin na kimia tala eroyo boninga bovanda na babiro kosala misala mususu me bozaliao na se ya moyi c'est-à-dire bino pe boza batu ya kimia bozo luka kimia boye bake bakali ko continuer ba marche chic mokolo bakoza réponse ya malonga yango pe biso to betisika Kambonda. Tala ndenge tokomi na suka édition la mission Maître Kamwana Moté ça pour autant tout cela me rappelle il y a bâti très boye baké l'homme va déplacer et commis ebele à la carte République démocratique du Congo et ça qui occasion pour le chef du gouvernement Abeta Mbonda la HCRP la système des Nations Unies pour assistance et à la question pour le élément au même intérieur paix de France qui présenté officiellement devant
la police nationale congolaise devant ya FRDC pour mon élément la personne vivant avec handicap le chef coutumier basaki basiti liboso ya ba ambassade ya France et ya États-Unis pour la dénoncer hypocrisie na bango face à agression ezeli koleka la partie est la République démocratique du Congo. Avant de boucler complètement édition la mission on a allé de la combien avec un partenaire idéologie mais moi baké si ma caméra misala kitoko ya mona mboka Wilfried Sambala Benjamin Kilunga édition et simama qui est pas Papi Matekana Yannick Kaloso réalisation la montage ya mona mboka Egrida Mateta mais bon continuer toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube la biso pour permettre que tout ça avantage moko na zela réseaux sociaux que ba activité la bino passeport publicité la bino boti de la mobiso to le faire ma primo ko abordable eux pour permettre que maïna mafuta e bala na kitoko dédicace spécial na ba vrai ma chérie na ba vrai ma tonton na ba maman na papa et malamu o balinga kambonga ekolo o ba pusoka vraiment temps de ko tia ba télé comment na bango ma chaîne partenaire na biso na aledewa na ligabilo ma casse to kuta la prochaine maso collé sur azomité otika malamu bye